mbote na bino balandi océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba o ba mesana kolanda chaîne na bango chaîne la libération de toyebisaka bino biso tokitaka sur le terrain pona kozwela bino maema saison le kanamboka na biso Congo biso tobombaka vérité na se ya lipeka te eza bongo ya bino kabuya alors pour ça na bakabo bakisa mosakoli police kwa nanga ona lobaka ekokisa mana yebisaka bino tant tokokota janvier 2023 mokonzi moko akozwa humiliation ondima te omoni yango bino moko dans la FC bino kena bina za mosakoli tant na yaka koloba ekokisa bino moko bomoni humiliation ezalaki na stade des martyrs nasalaki émission bien sûr nasalaki yango ekotaki na retard mais nasalaki yango avant nayebisaki bato ya IDPS boyinisa bato Félix Tshisekedi te boyokaki te tala lelo ndenge boyinisi bapeuple congolais Félix Tshisekedi bapeuple congolais balingi su Félix Tshisekedi te mpona nini mpona bino bato ya IDPS bozopesa ye baconseil ya malamu te bozotambusa mboka ndenge esengeli te yango peuple congolais ayembaki na messe na stade des martyrs esili kaka wana te oyo bino boyokaki Félix oyebela mande esili eza banzembo ebele oyo nayoki oyo peuple congolais balobi bakobima yango na mokolo ya le 16 février bakoyemba biso tokanisaki nde nayebisaki bino na émission elekaki koya ya roi belge tomonaki ndeko Gentini moto animaki oyo toyebaki te soki nani akonime tokanisaki bayachi lukwebe moto akonime tokanisaki mbose moto akonime nzoka nde peuple ye moko abotoliki mokonzi na ye anime na stade des martyrs soni na mboka Congo na mboka oyo eza bien ndeko fachi na temps oyo alinga kondinga ya su te azala mokonzi na mboka oyo eza bien mpona humiliation oyo elekaki na mokolo wana bokoyokana soni peuple congolais sa siliki peuple congolais aza na kanda na maunion ezoleka na mboka na biso na maunion ezoleka na Congo e yango nayebisi bato ya IDPS oyo bino bobanda kokanisa nzambe toujours abanda kolakisa bino boyembaki awa avant boyei ya pape ndenga ye ekoti na bila na biso pape ndenga ye bato ya katolike nyonso baye kosangana na biso bato ya katolike nyonso baye kopesa biso maboko botala lelo bato ya katolike eloko basali bino mabe te me basali bino bokati kwa bato ya katolike bakozala pour bino mpo bobengi pape echange maloba bokomi kolobela cardinal na mbongo makambo mabe soki toke coupe du monde ezali na cadre ya bilan ya faci tokende coupe du monde boye pour tokete coupe du monde torate soki toke chaine todo oyo nyonso bino booloba nzambe azongisela bino kaka baretour ezosimba te bato ya IDPS bososola alors peuple congolais partout ozali tant oyo eza te ya kofongola misu tant oyo eza te ya kopesa litoi na yo na mutu nyonso te tobundela Congo tala aujourd'hui lelo ba EAC oyo babenga oyo bango balobaki ke baye mpona makambo etali biso na ba M23 bango bakipaki na kuna kota oyo ya Bunagana mais aujourd'hui lelo bamoni bango na Kisangani ba EAC na Kisangani bayo kolukani est-ce que ba M23 baza na Kisangani est-ce que na Kisangani guerre ezali boyibaki biloko ya mbwa bozala mbangu boleki biloko ya bato ya Martin Fayulu Madidi bozala mbangu tala oyo ekangi bino lelo soni yango nazoyebisa tous les peuples congolais teke mosakoli naza na longueur d'avance bozomona bouclage moko ekoma mikolo contre bagene bakokanga bagene bikangakanga mpona nini mpona ndenge bayembaki mokolo ya pape oyo ayaki na stade des martyrs bokomona bakokanga bagene bikangakanga mitife kozala te bakobimisa bamibeko moko ya lokuta pour ke mpona nini balengisa biso bagene congolais mais tolobi tokobanga te si tofongondi miso tokolenga lisusu eloko te tala nde bapanzi basoda na nzela na comprendre te eza nini eloko nini ekoma sikoyo ta mwana nzela omona ta basoda ebele batemisi bango na nzela toyebi ke kotemisa basoda mpona boye ya pape esi ayaka ke sikoyo basoda batemi na nzela mpona nini mpo bozobanga nini e merci na yo ndeko ya IDPS bino nde bato boye esengeli ke bozala pembeni na Félix Tshisekedi boyede na baconseil
le seul mouton na monika qui na sali émission na ngai oyo uti kokota ebisinga binde kolobi mabete na encourageant les loko nga lobi kana za mutu a Félix Tshisekedi na kotanga na nga komo na ote pose problème kasi na encourageant les loko oyo lobi bato a IDPS balingi critique te bato a IDPS balingi te ke ba pesa bango corruption ba corriger bango plutôt balingi te balobi mutu mayele alingaka ba corriger pour que lobi aso sous mayele akosala makambo oya bien kasi bino bolingi ba corriger bino te tala oyo komeli bino lelo bokomo osala makambo mbao toyoki bononse ekomi ke non bato fo baya kotika déjà candidature na bango ya député national bino bokanisa tokokende na transition bokanisaki ntango papa koya lobi ke Félix Tshisekedi tikala seko na Congo bino nyonso bato botikali bosoutenir bopesa maboko lelo boye bokwembamba bokomi ke tozosala candidature tout le monde a redéposé candidature ne député national provincial municipal bandaka la bolobaki yango te mpona nini bolinga peuple bilan Félix Tshisekedi na Congo 0-0 Félix Tshisekedi asali eloko te tozofinga te kasi tozoloba vérité soki ye moko azwaka te ya kotambola na terrain te biso totambolaka na terrain toza balobeli ya peuple tokitaka sur le terrain Félix Tshisekedi bilan 0 peuple azosouffrir peuple azolia te yo kasi bato ebele bakokufa bino bokantika malade mosusu nzala aliaka te bilan 0 alors yango kanda wana peuple ayaki nango na stade de martyr ayembi boyoki etamboli monde entier toyebi te pape na minute aza na Soudan du Sud et déjà komaki totali mpe makambo ya kende kosula kuna tomoni mpe azosula toyebi te bozongi na ye na Italie nini oyo ya koluka mpona mai oyo ayoki mpa bajeune congolais bajeune congolais balobi na bango balingi ndeko Félix Tshisekedi te ayebela mande esili ndeko Kabila kutu bayembelaka ye na biso na Congo mais ndeko Félix Tshisekedi bayembeli batefe nyonso ya monde mpo boyeyi ya papa batefe nyonso ya monde bamanifestation soki bandeki kosala bandeki kofilme etamboli monde entier alors bakonzi ya Congo natasi miso na nga na koyebisa baopposant tant oyo eza te ma peuple na distraction esusu te pouvoir elingi ozonga esusu na maboko ya peuple alors bino sikoyo botika omema biso na distraction botika bokabwani Adolphe Muzitu Martin Fayulu Madidi bosangana na temps oyo pour que bomema peuple na soulèvement populaire pour quand le peuple yaki na mokolo wana stade soki kaka politicien makasi maintenant to bima na nzela to bengani Félix Tshisekedi mama ka kende bolongwa na distraction bolongwa bokabwani botika koloba ke lamuka ekoma ya biso lamuka eza ya mutu te lamuka ezalaka ya bato nyonso e bato yango basalaka lamuka bino moko bomoni alors faut rechange kombo bolongo na kombo wana ya lamuka eza nango kombo ya malamu elingo koloba ke biso so tolalaki totelema biso so tolalaki tofongola miso biso so tolalaki tolamuka kasi banani bapesaki kombo wana yango salite na bango elanda ti na kombo eza mabe te me bato bapesaki kombo wana elandi ti na lamuka alors bino bato botikali bamito a train ya lamuka Martin Fayulu Madidi na Adolphe Muzitu boluka bosangana bovanda esika moko bosolola ta oyo nini tokoki kosala po tolibere mboka nini tokoki kosala po mboka kee liboso botika ba distraction makambo mike oyo afingaki ye alekaki alobaki boye yesa te ta oyo tobundela mboka bino moko boyoki peuple afongoli miso bino mpe badiaspora oyo bolobaka ke peuple congolais babangaka peuple congolais mokolo wana babangaki te bomonaki enduluka basoda bazalaki na kati ya stade mais peuple congolais balongolaki frus balongolaki kobanga bayembaki bafongolaki minoko na bango epe sukaki kaka na kati ya stade te ti babimaki balobaki bazokende otambola bazoyemba kaka epuis na banzembo nayoki babi bakoyemba yango le 16 jour en marche totelema tobundela Congo ta ekoki te akolibere mboka na biso ekoki
tala ba ESO to yebi bango bazaki kuna na Bunagana pona ko sala sécurité à pays na biso aujourd'hui le ba moni bango na Kisangani. Qu'est-ce que nini bakeli ko sala na Kisangani? Est-ce que ba M23 ba sala na Kisangani? Pour bango ba kena Kisangani, nini na Kisangani bango bakeli ko lu. Oyo ça bokaboli pays na biso na malem na ndenga ya malamu ya malem bete. Po ba kena Kisangani bakeli lukani. Alors yo peuple congolais partout zali. Yo mwana mboka waza na souci ya Congo. To telema to bundela Congo. To yoka souci ya Congo. Koloba teke makamba Congo etala kanga te makamba moko te etali yo. Po Congo na yo. Soki ozanya ngo lelo okokende wapi? Tango naloba ke bozanga nyoso kasi kozanga mboka te. Tango yo bake makamba Congo etala kote ma bindele bazo tia miso na bango na Congo. Ba pays africain bele bazo tia miso na bango na Congo. Comment eloko yo moko za nango riche, yo moko lo bake olinga ngo te ma mutu mususu azo linga ngo. Peuple congolais to fungola miso. Match komi daya na suka. Bino moko boyoki peuple ayembaki. Bino moko boyoki peuple alobaki. Bino moko boyoki peuple o asalaki mokolo ya papa yaki. Alors to tele mato bundela mboka. Bino pe ba diaspora oboza na souci ki ya peuple abunda. Bo sala rande to salaka pour que peuple abima na balabala pour abunda. Pour peuple c'est à tomboki. Peuple c'est à sopi pétrole. Et tout ça encore aliment pour payer là. Tam soupe bino na epsa ka bino na bino tam soupe quand c'est que to changer mon continent na élection. Bon surtout qui peut pour na mikute sala mina nte ka to changer de mon continent Congo. Na epsa ka bino eloko wana. Makam na loba ga ya kokisama. Na loba ka tam soupe bino quand c'est quoi to changer mon continent maponami. Mais maponami pe sala mite to changer mon continent Congo. Alors yango na yo epsa tous les Congolais ya ko veiller consiste à tous les peuples congolais to fungola miso. To linga mboka na biso tozana mboko be moko Congo tozana mboka mibale te soki lelo to perdre ngo to kokoma ba wumbu botala to sala déjà ba wumbu mais subongo soki to zengi mboka na biso to kokendo wapi to bundela Congo bo s'abonner au Océan du Congo bo s'abonner au Océan du Congo makambu ya grave oyeza koya obo koyeba ngo no Océan du Congo makamba minene oyeza koya obo koyeba ngo no Océan du Congo. Tout le monde qui m'a dit quoi, il dépasse, bakana qui va la marche, mais quand c'est babimi tu te nini, sonne ça li bango babie, lume côté li bango moko, bango moko lume na kata il dépasse, bango moko mi kusa na kata il dépasse, boko lobanine, boko quoi ça peuple ni, mbata ya lobi makamusus, peuple paye, abalusi aye, tant papa zoya. Par catholique nyonso bakozala na sima mona mboka Félix Tshisekedi 2023 peuple abisa va biso tellement tu auras otika bino IDPS 2023 to pesa bino mabo bino mo boyoki peuple o alobaki pour s'abonner au Océan Congo pour partager émission et merci na maman Océan l'espace au pesi biso na mayele ozo bakia biso pour que to lendisa ba nyonso bazolanda biso o pe biso bibana bo bundela mboka bolia kanya kateka sibo bundela mboka. Et cordon Bruno babo rétablissement nzamba sunga nzamba ta loboko na yebi ki okotelema oyiba ke eloko amutote obotola ka mutu eloko te obundela ka mboka na yo nzamba ko sunga ko tia loboko okoyoka makasi kotelema bo s'abonner au Océan du Congo bo partager mes missions ezaki bongo ya bino kablo l'homme pousser mosakoli bo partager mes missions bo s'abonner benga batnyo so ba s'abonner on te ba ko s'abonner au Océan du Congo ngana bino to kutani mikolo ezali koya bye.